Bonsoir la famille, bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise Wambote Ebele Bisika Bizu Bino Boboto Bondeko na Katia Mabota la Mino Bandeko. J'espère que vous allez bien. Biso Petoza na Biso très bien, ça va, voilà. Shalom d'aba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel, ba shalom Bisika Bizu Bino Boboto Bondeko na Katia Mabota la Bino Bandeko na Biso église catholique. Puis to pesi bandi comme ça ba musulman ba salam alaikum yenge na bandi comme ça bundu dia Congo na église en PV à Longo. Voilà la famille, nous sommes de retour, nous allons maintenant faire des analyses et puis voilà bon tala kana zaki na mboka mupaya en tout cas internet na bango zaki moi kokoso mais ma camion c'est le cas qui très bien bon moi na bandi ko poster bino moi biloko ya mike mais c'était un peu dur pour na vraiment vidéo écoute na YouTube. Voilà. Bande konanga ibino mo bomonaki liwa ya ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Mimi Chikeva pe ya sonam ndenga sela ikokufa ngeki na solola mo muke ndeka nga na yaka na lamsana nga conscience kolamsa conscience elobi te ke nga na za na raison elobi pe te ke nga na za na tort elobi pe te parce que nde toza wana mutu musa kozwango bien, mutu musa kozwango mabe, mutu musa kozwango boye na boye ka ndenge ezalaka. Bino mo boye bi aza mutu ayebani makasi. Asala kombo tongo penza. Voilà mwane pe ya mobali abanda osala pe pa wera. Donc baza bato penza ya musique vraiment. Et puis voilà donc ba Congo vraiment ezana day bazo lela pasi na mawa. Voilà bande konanga. Et puis si passe makasi mais bino mo boyebi ka mama la danoise ndinga ya kapso to lingato analyser mingi ba prophétie ndeka na yebisa bino ba prophétie wana ndenge yaka to analyser na biso ngo to examiner kana ngo biso ngo na chaîne na biso to linga na biso ko examiner yango na bomoni liwana ye ezalaki il y a 4 ans Jeff Ifonge to pese bambote ebele alobela ki yango tozoloba 4 ans passés. Tout ce que tu examiné bande konangai. En tout cas, bon like émission yo, bon partager na mona ba like na bino. Et ko sala nga ba kasi mingi. Et ko sepelisa nga penza bon like analyse oyo bo a like parce que c'est très importante na ba vie na biso parce que bande ko sans Tommy Bomba batu nyonso ba mikwe ici na ba prophétie batu ba mikwe ici na ba église batu bazoko benga ba prophète butu na moi et komi pena musala moko ya kokotisa mbongo ya kosakana te soke na TikTok 24h/24 ba prophète bazaka kawana batu bazako landa bazako yoka bandeko ekomi likambo moko monene yango na bandeko to fungola miso pona to analyser likambo yo ngai na bino to yeba exactement est-ce que prophétie oyo baloba il y a 4 ans pona ndeko mwasi est-ce que yango mtu ekokisami ou bien ndeko mwasi akufi parce que tana ekoki ndeko mwasi akufi parce que basalaki ba aswana kina nambanda na ye eke mbanda na ye basalaki bakisi babiloko ndengwana ezongeli ye ou bien parce que traitement na Congo ezalaka kaka ndengwana bande konanga mais boye bake tokoyi kosala nyonso o tokosala tokovanda na poto tokoyi kovanda na Congo kosala nyonso liwa soki elobi ya eyaka mais il y a aussi des moyens ya ko sikive liwa ya ko beta ngo au combien de temps na moi 80 ans biso lelo nde toza boye notre papa notre beau-frère notre grand-père o azalaki cher na famille na biso asili kotika biso akufi na âge ya 79 ans en tout cas paix à son âme bande konanga nde naza boye na kozonga lisu Belgique soki lobi te lobi wana kuna parce que avant d'akuna chaque fois na kendeke nazalaka naye ensemble dernièrement pe na kendeki na kutaki bien donc bande konanga liwana et surprendre biso abeli na été
alali na ye akufi na ye na kimia côté mosusu mpe ezalaka bien moto akufa na ye abeli na ye te akufi na ye na kimia olie moto azalaki na koma oyo akoti boye oyo abimi ye oyo asali boye te ye mpenza kimia mpe ya sonamo. Voilà bandeko na nga ndeko mwasi 4 ans passé bapesaka ye prophétie yango mpe bapesaka ye pa Jeff Ifonge ezali comme azogangela ye boye bien il y a des prophéties on neti bazoko neti kokajole yo nalotaki namoni en tout cas nzamba zolobela sœur Mireille topesa kaka exemple ke o se repentir ou bien sœur Mireille nzamba lingi yo mingi en tout cas mikolo fokota mingi na ba prière sœur Mireille omoni donc bazopesa prophétie neti bazobondela yo mais oyo ya Mimi Chikeva donc Jeff il faut que ezaki pa zoloba na ye bina ye kabwana na fali soko kabwana na fali te ozokufa fali mais il y a 4 ans bandeko na ngai est-ce que eza professionnel ekokisami ou bien eza na makambo susu ça n'a rien à voir na prophétie bandeko toyoka na prophétie à Jeff Ifonge like partager bandeko na nga bo like bo partager naza na besoin na bino bo like bo partager vraiment bo tia ba commentaire mais ko finga te bandeko en tout cas il faut pas insulter na koya na analyse ya nani ya musicien munene boyebi afongoli biso bandeko na nga na oya nango lobi afongoli biso esalinga bien ndenge nini bino bato bofingaka surtout bino bato bofingaka mpona kokotela ba musicien bandeko bokeba ba musicien bazalaka camarade ya mutu te mama Sharouf aloba yango avanda na papa we babambule ebele bomona sort na ye atikala ta kobota te pona a sacrifier ki vie na ye bato nyonso bomona bazaka pembe na ba musicien o journaliste on a lobelaka ba musicien o asalaka boy o bandeko bokeba ayebi soka zana kindoki te azana kisi na ye kaka boye bandeko biso bato tozalaka pamba omwa kaka oye kaka osalika analyse na yo moke otiki yo peut-être mwana nzambe asalaka ka analyse epai oyo bayanga na kotaka profondeur eza baanalyse ya bana nzambe mpo soki oye na ka na biso ozobaki na mwana nzambe me nga na omono clair te nakemba na moko na bible nasalali 2 Corinthiens na ngai ou bien nasaleli Matthieu 10 nasaleli yango ndeni nzambe alobi na biso totambola na baprétendant oyo baoloba bana na nzambe bozo comprendre alors boyoka ndenge nini prophétie na ye en tout cas bagangelaki ye soki na moni ata parti ya audio wana bomoni pande Jeff Ifonge aolakisa mosapi non bino mo boloba non boza na meka koluka côté Jeff Ifonge penza azomona na clair azolobela ye non c'était c'est vraiment makasi na tiela bino ta mwa liboso bomona. Alors, bandeko nanga faut ça l'attention. Voilà. Oh. Elingite. Pas nécessaire du boycott. Non, zaka obligé na. Mais va aller. Voilà, bon. Oh, posez là. Voilà, tozwa o wapi. Ngana zwa o bon, tozwa ka oyo ya oyo ndeko na biso oyo, voilà. Limisanga na pesa message na Mimi Chikeva keba. Na pesa message, na pesa okeba. Sozo continuer keba ba le kalate. Mimi Chikeva. Voilà, message qui vient de l'Éternel. Eriangoyo kabona na makamamabe, kabona na faliwana, yamba yusabo monayo. Et di badiata, yona mwasi na yo nana boduga, eriango kabona fali. Voilà, tozongi si soso pan, tokozongi sapeti. Boyo kaliso. Mas frère, limisanga na pesa message na Mimi Chikeva keba. Na pesa message, na pesa okeba. Sozo continuer keba ba le kalate. Mimi Chikeva.
Voilà, message qui vient de l'Éternel. Er yangoyo, kabwana na makamamabe, kabwana na faliwana, yamba yusu na bomo na yo. E di badiata, yona mwasi na yo nana boduga, er yango kabwana fali. Voilà. Bozo yoka, babande ko sa l'émission. Bande ko nanga. Oui, allô? Oui, parce que peut-être moi 10 minutes n'a rappelé aussi, s'il te plaît. Merci, à tout à l'heure. Voilà, bande konanga, toujours continuer car like émission. Bande ko ça la émission na Mbote Belé, notre grand frère, notre confrère, Tolingakaye mingi Alimia. Balamoka lobi limbi sanga. Neti mutu mobo ayoki na matoi na e. Akati mbala moko émission zaki abi limbi sanga ezaki teke bande kolobela émission baye tovandi tozo lobela nana boduka ou bien tozo lobela mimi mimi okuti kokufa pe sonam te mbala mo frère il faut nge frère limbi sanga nazo lobela mimi chivaka kabwana na fali soko kabwana na fali te bazolela yo kalate a insisté à Bettina Boy, landa nzambe. Bandi konanga sans vous mentir. Tanga loba kiango, vraiment, et ça là qui compliqué. Et comment qui, yango na sabino bo like émission, sui bo like émission qui toko vous partager. Et comme elaka, bamikolo nango. Bandi ko et comment qui, na mato ya mimi. Tango e komi bozela, voilà yango. Ayebisie mama tala na moni liwa ezoya bandeko ekomaki tango ekomaki mimi alingaki pena kozia ye moko boite aya ko répondre GF Ifongi nièce na ye ko baza kovanda na ndako moko oya bokolaka ye ayaki ko répondre GF Ifongi na kochela bino pe yango na sili komona ngo réponse wana mais iloko ni na lingi na loba awa tango ya bande koloba bi eza kalate siko kalate wana ekozala 4 ans et pa nzambe batana ye na ba circonstance na ye oya salelaka makambo na ye bande ko biso toyebaka ngo te soko omoni ozotambola na nzela ya satana na nzela ya mabe prophétie ekweli yo yaya oza conscient que oyebi ke nazotambola na batu ya mabe nazotambola nzela ya mabe soko tozotambola nzela malamu oza na yo bien prophétie ekwei okoloba Seigneur naza peka mutu nayebi te soki naosala likambo moko boye oyo ozosepela te nzambe elakisa ngai mpona natika bien nzambe pardonner ngai mais soko oyebi ke nazotambola na batu mabe na ngai moko mpe nazomene vie ya malamu te bon ata kutu fali ya batu te mais ntango yo ozomene déjà vie par exemple ozobima na mobali moko boye bobalana te mobali moko mosusu okoki ozwa ye na Congo ye na ye na poto mobali mosusu ozobima na ye boye bandeko batémoignage ne bimaki bonaza si biolandi yango ebele epa ya diamant noir topesi mama oasis bambote ebele abandi kolela camarade na ye mais vérité oyo abimisaki eza vérité oyo eza ke soki mutu aye koyebisa yo ke repens-toi yaya okose repentir parce que ozotala pena ke nono otambola mabe déjà papa oyo nga nazobima na yo asoda oyo na kisasa azwa mwasi koto azwa mwasi boye babalani te toza boye te nazolia bambongo nazobeta bakope nazokende boye parce que na poto awa nazoyeba te soki mutu asisi baklasse ya ingénieur asisi bamaster ya binene aza docteur bokipaka bato wana te bokumisaka bango te awa na poto mutu bazobetela tolo eza mutu asalaka bakope mutu oyo azotema ba château rouge azosala bakope azokende boya azoyiba azolatisa bamusicien wana nde mutu courage nde aza courageuse mama wana aza courage naopesa naoloba en général mais mutu asisi classe atangi boso kaka bon azala badiplôme na ye
Mais bon, parce que si sa classe est là, faut avoir courage. Il y a kotanga, il y a comprendre, il y a des recherche, il y a des gauche. Ba Congolais mutabongo, ba beraya za ba logique nae. Ah bon, akufi nae personnam. Ah tatango pas na ba logique. Ah moi mon sang ba do laksani. Mais oyo azoki osala misala mabe. Mais tango nzamba lingi parce que nzamba linga ki mimi mingi. Nzamba linga ka moite nzamba linga linga ka ba Congo bande kunanga na okosa bilote nzamba linga ba Congo makasi. Alinga ki mimi ayeba ye ko gangela ye. Il y a 4 ans, tel temps ya munene belé atawana et puis ce que comme là qui était ton été le baké ah ayoka ki angote mais et comme là qui est puis famille na ye et réagir. Donc ce qui bande konanga biloko boela msabiso conscience même ici liwe ye mais yo sukoyo ozala ki suko na libanda ya makambo wana déjà aussi obonga makina nzambe na yo ya parce que après la mort, il y a une vie. Oh, l'enfer existe et le paradis existe. Mais si vous avez tellement boya qu'on a commentaire à ma bé, ngai na sali émission ya Cindy les cœurs. Entre parenthèses. Bazolo bana Cindy les cœurs. Ce n'est pas moi. Bandeko bino boya ka kofinga ngai, bobi ke bokamu isaranga. Nganeti sikoyo, c'est Jeff Ifongi à lobby. Ezangaiti. Na kopesa pe autorisation na mutu mota finga Jeff Ifongi. So na monyo fingi Jeff Ifongi awa, na en tout cas na kangibio na bloqué yo. Mais à lobby prophétie na ye, nga na ye kaka ko analyser ko pesa conseil. Siko yozo finga na pourquoi? Na Cindy Liker keba, bino bozo kote la Cindy Liker. Est-ce que ngam na pesa ki professeur Cindy Liker? Ou bien ngam tu daloba ke Cindy Liker azana mami watana sima mkongo na ye. Ezangai, eza zobozi personnel. Mais tellement bas commentaire bozotia. Les Congolais vous êtes comment? Votre pays là-bas beaucoup bon ça Congoté. Kako ya na ba réseaux sociaux ko koma ba bêtises. Hein? Banonga na uti na Maroc. Eza lokwa na uti na ngape na paradis. Eza lokwa na uti na mboka moko kitoko. En tout cas moi je ne sais pas. Tant que bateau bazana Maroc ango banika baya na poto. Mais quand si tu cherches ton travail, surtout soko yango ba sabino botanga, soko tanga oluki musala na Maroc, okozwa. Okosala peda bien. Moi j'ai vu même des ba noirs, ba policiers, ba noirs ba travailler na moni bango. Ba gagner pe bien, ba ça pe bien. Kuna vie pesa na mona ndako eza na moins cher. Oko vivre nos vies c'est partout. Bande kolanga. Mais vous voulez seulement insulter. Netiye de repère à son âme. Ba pesiye et pas Jeff Ifongi. Et comme lié. Et puis à Koulissa Azaki est déjà bien. C'est vrai, il a 46 ans. À combien de Moukolo, 47 ans. À Koulissa déjà bananae. À Salipe Combo, déjà sali. Pourquoi pas se séparer dans les mains? Pour ngai en tout cas na habité nga na kota nga na monju wana te mais nga so na kota ki na monju wana na sali combo na sali boye et que baye ko pesa ngai loko bongo moi je vais me séparer na mabe na ko se kutu na ko kufa kutu te o so ki président a warrior na ko kufa nga kutu te kutu o so ki nali te bande ko je na ko tchela bino analyse ya donc il y a grand musicien o ya lobby makamni basalaka alongwe pe na musique te azaka na kati ya musique bino moko boko sentir nde boko yeba boloba en bon o makamboni bolingi kotika mabete mais boza kaka derrière ba pasteur boza derrière au moment na pe soki to landeli pe vie ya ndeko mwasi tant so pas na ba pasteur na ye pe asola pe na bango mais vie un pied dedans kaka un pied dehors bande konanga. Alors boyo ka réponse oyo ba famille ezongi saki to tia mwandambo bongo to kele na analyse na loba vraiment 4 ans après est-ce que nzamba linga qui est apesa qui est temps moulayi à se repentir est-ce que prophétie ngo ezanango yangote ezanango kaka tant na eko ki akena e ou bien kolanda ba musicien yango nde ememiye ou bien yena mbanda na ye wana bandenge ba famille ba lobaki mbanda wana bakunda ki na marteau na gilette balobi 3 jours une semaine lekate fo go la obeta marteau na mutu ya mutu oyo abomi yo
Yepe abande koloba bina ko salo mabe ba audio ezali ande ko bisa mwasi na ngai na mobali na ngati na ko salo kaka mabe bandeko bokeba na koloba kana mutu na ko salo mabe soki yo lobi na mutu na ko salo mabe eke ba to mitema mabe ba koti na maloba na yo ba ke ko sala mutu wana mabe yeba kake yo poza na kacha mabe wana soki ba lobeli yo ba landela yo bandeko botala ngai ne nazala danoise boy, je vous dis la vérité. Place nyonso ko mema kombo nanga, o nganga obo eko simba te, temple ko pela moto au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Po nebi ke na banga kanzambe nanga na linga ke makasi. Mais suko yo banga kanzambe te. Ozana biloba loba. Ngana ko sala mutu mabe, ngana ko sala mabe. Suko yo babe o yoso ba yo ko sala mutu. Bazwi maloba na yo ba ke sala la mutu wana mabe. Mutu wana siko ba famille na yepe baza pe bato bandoki lisusu pona mutu akufi na bonzambe bakokunda na marteau na gilet na munduki na kati ya cercle ke azongela bato atire bato ezalaka mais mwana mwasi wana oyo azaki mbanda na ye wana na mobali yango oyo akufeli basi na espace ya une semaine oyo soda bandeko bon tolanda nano réponse oyo bapesaki Jeff Ifongi na ngambu liwa eye na ngambu na yo orienté ndenge osa pese ba pisom après na tozongisa mande fokote mawapi mbote na bay o bazanga ka jamais ko partager ba émission na biso masana. Bonjour. Bonne santé maman. Santé ça non bien. Yeba ke batutu bazolanda ba kozanga te ko tuna ba kombo kombo na ni s'il te plaît. Kombo na Pisilia. Pisilia ko expliquer batu ndenge nini ndeti ba venanga ani nzobe ko expliquer bango ndenge nini pona donc yo za nani na kati ya famille Chikeva pe oye na émission lelo pona kolobela nini ngana za niasi ya Mimi Chikeva na kolobela sur prophétie oyo pasteur wana apesi sur tante na Mimi Chikeva ba pesa prophétie bongote un pasteur soki omoni liwa to danger et pas mutu pasteur alukaka mutu abengiye aebisie mama tala na moni liwa ezoya na ngambu liwa eye na ngambu na yo orienté ndenge osa pesi ba pisom a prier asa jamais mutaleka na TV andi koloba Mimi Chikeva ndongo zotambo na fali okokufa non totika nzambe a juger mutu na masumu na ye biso batamoki to juger te ye moza maloba ne juger point atika ko juger mama Mimi Chikeva ndenge azotambola na fali ke liwa ekelanda jamais liwa jamais landa mutu po azotambola na mutu ayebi nzambe wa yebi jour oyo mutu akufaka na makamu na ye pe misala oyo mutu asaka plein de liwa pe ekezwela ye. Bon, ce qui peut pasteur Tom so se plaindre pour la mambo Italie, liwa maman Mimi Chikeva. Na habité Tom so monele mabe na artiste Fally Ipupa moni vision mo yango nga épargner comment na habité fo bino aussi qui l'on pour na bongo comment. Biso to sili qui l'on pour abimi na TV andi koloba. Prophétie balobela ngo bongo te. Papa nga asambelaka. Jamais pasteur na ngai nenga azana atelema anoloba kelikwacha. Bande konangai nazo sabino eza na Matthieu 10 à partir je crois ya ba 20 quelque bandaka na 20 kitaka tina base okendo découvrir ngo kuna ndeko nzambe alobaki bomoni bible wana eza na makambo eza na bakambo ebele eza place na place ndeko nini akomeli bible lobi soko yoki na voix audible voix ya se ndenge Jeff Ifongi amando sa l'émission Bozolandanga, Jeff Ifongi azo sa l'émission, nzamba lobeli na voix ya se. Oui, nzamba lobi soki na lobelo surtout soki na lobelo na voix ya se. Yaya, fo matalikolo batol. O ganga na ma voix ya makasi e koma pona pa ya mutu wana. Nzamba lobi teke benga mutu wana. Batika na koloba nil par na Bible ke soko zu prophétie ya mutu benga ye kota na ye na chambre kanga chambre loba na ye na voix ya se mutu ayoka te eza na verset ni ezalaka te bandeko nanga soki batu mutu aza na prophétie ya mutu soki ayebi yo asepeli koloba na yo abengi yo gloire à Dieu soki pe alobi aleka nango na télévision soki ekomeli yo mitala
Soko ni ko boa kisango eza droit na yo. Soko lingi pe o examiner ngo eza droit na yo. Mais koya ko finga mutu oyo balobeli yo bi kolobele mabete parce que mutu wana sali na ye devoir ya solo. Lobake ayoki ne mungongo nzambe te parce que ngapene na zabo na yebi na nzambe ya frère ifongi te. Na yeba na nzambe ya mutu mote. Mais soka za nzambe na ya solo tanga lobela kie asalika oba komi na Bible na Matthieu 10 à partir soki ya 22 chikuna na se nzamba lobi soko yoki na voix matali kola batol ko matali kola batol ezeki na tango akala lelo ko matali kola batol te o mata na TikTok o mati na YouTube o mati na Facebook o mati soki na Instagram banzela nyoso soki Snapchat place nyoso moni ko ganga o gangi likambwana oya yoki mwana nga mwasi oyo yaki ko répondre nièce propre ya personnage ya Mimi soki pe azana amna ezana pe yemoko ndo mutayebi suka na yepe mutayeba kiamu bandeko nanga yango bandeko eza pasi ozomona eza pasi eza peza pasi na osenga na ba warrior bosilikate bosilikela mutu te to sala ka ba analyse parce que ngai pe na lobi nanga teke fali mutu a bomi te mais soko zo tambola na nzela ya mabe na kan oyo baza ya bonzambe te mutu wana pe leader coupe ko boma yo te mais oza exposé na ba danger ebele bandeko nanga même bino batu bokoma ko bundela fali ko bundela bagolwa ko bundela boy ba ki bozo fungula ba porte na ba vie na bino boza na danger tangu DC7 koya ebomaka ekozwa yo ebomi yo DC7 koza la bus ekoza la paix spirituelle eye ekei na yo bandeko na bani nanga ko chite bo like video bo like donc bino mo boyoki ndenge ndeko na banga lobino bango ba sepela kite il fallait abenga ye asolo na apesa ye ba psaume non ma fille ce qui prophétie ye on a besoin ba psaume te on a besoin otala osala introspection ya vie na yo o décortiquer vie na yo de l'intérieur vers l'extérieur na tambola ndenge nini nazana banani nzamba lingi ndeni to tambola est-ce que o nzamba lingi na salaka yango est-ce que ndenge nazokende boy ndenge nazokende ko bundisa bambanda est-ce que nzamba sengi biso so mobali nozulio mbanda obunda do biloko nozotala ndenge naza boye ndenge na boye ndenge na beta batatu minene nzoto mobimba est-ce que nzamba lingi boye do ozana makambo ebele fo sala introspection ya vie na yo oyeba elo obimisa penza nini bandeko nanga ko négliger te bomoni nzambe akopesa prophétie ko sala 10 ans prophétie ko sala omoni prophétie pola te ka ndenge prophétie pesa makinde wana epola ki nango te donc bamsu ba loba prophétie kala te prophétie sika na ya kala na ya bébé ezala te prophétie eza prophétie eza na tangu na yango et se réalisaka parce que soki ba pesa ki prophétie que maman okobota yo yebaka ke suka okobota ya après 4 ans boti okoganga nzambe naza abakuke prophétie nange kokisami okoganga mama te opena omona yo okosala penza esika moko bande konga ba pesa mwana nanga prophétie donc azana nusuki na ba 16 ans 18 ans ba pesi prophétie bazo mona place akosala tozalaka na mwana nanga tokende tolongwa Danemark tokende prière na France pona tokende na Guadeloupe mwana mobali moko bwazalaki soki azalaki français ou bien azalaki lokwa métissé boye ye pa banda o prier na biso kaka na ba alobi atali ka babi oh nazo mono esika moko boye bandeko ça fait 10 ans 12 ans pour la prophétie de se réaliser. Oh, mais a-t-il le bakara soto talanika maman moi na mobile wana moi mais ce que c'est là qui prophétie négative yangote kala wana te prophétie est une date d'inspiration te
D'ailleurs, vous likez vidéo, vous partagez. Prophétie, c'est la date d'aspiration T. Et c'est la date d'aspiration. Prophétie, yaya. Et c'est la T. Donc, ce qui prophétie, quoi, yaya examiné. Toyebi, si quoi, batu bakoti ya ndenge na ndenge, banani, banganga, e banani. Yaya prophétie, et yebaniteo. Même la Bible, bazoka batu de balles. Pour n'a pas couper sa prophétie. Bazoka midel na midel. Donc, yo kakaka. Otali, oyo, non. Nengo examiner là, obi. Neti ngamgo ba pesa nga prophétie. Mais na examiner ngo, na mona ngo eza nango lukuta. Donc, ko kisama pete, nandenge balobaki, batu moko ba uti libanda, ba yena ndaku na ngai, ba ya kolangwa na bazolia na bango, nga na bani ko côté ya bango, na bani so ko pesa bango ba maboko. Donc, nazo wana professeur eza na sens te. Donc, wana penza na mona ngo pe sens te na bi, nga pe ndaku na nga na okoma na nga pe église te, na ba na nga pe côté ya batu te osukinde. Donc, j'avais vu ça un peu compliqué. Mais na prière que Panzambe après ça m'a discernement ngamoko yandoto na parce que moi mango peuple azoki une prophétie moi na pesi azo expliquer nga payer pour payer tu azo comprendre te bozo moi mais na rejeter que ngote mais na ya kité na fingiye oh non toyebani obenga kanga pourquoi obenga kinga te non ezandenge ba peselier prophétie na ye so babaki alo bango na chaîne na ya ganga agangi na ye. Ndenge so bozulango bozuli yango. Alors bande ko nanga tuka prophétie pour la nangote. Donc de kona moi si bazula kai prophétie pour nangai prophétie et se réaliser parce que abima ki na ina makamba pekisa ki était a sa fonsa ki lisusu et koma ki lisu ya makasi na kati ya musala bande ko sala alors que mukoza la présidente ya batu wana bazo bundaka bazo swanaka kotoyo yo jeraka ba milimo wana bamsu bazo boma na kaka pona fali talaka bandenge mobulu bimaka tangu fali ezaki na bana na ye batu kokene ba prison yo za kaka chef wana ya foza la penza mutu moko non ya ndenge mususu alors azalaki abimaki te. Donc, soka bima ki na musala wana, tonga ba chef ifonge o échoué, ami longwa ki na ye déjà, azaki sou pembeni wana te, asoki liwe yeza yeme, chef ifonge ti alobaki, ti lelo azaka kana misala wana. Et puis soko tali kozala na misala wana, soko za mutu attention, ko répéter, ko mi koti sana na ba AVC. So to kena ndenga maladie, yo mutu ozala AVC na yo. Déjà, AVC boso salio. Baramoko bima na misala wana ya ba wario, ko kende ko kotaka ko discutaka ko swanaka, fali ba fingi ko toyo, yepe fali yango batlukela ke ka ba problème mwana na ngai. Mwana na nga batika ka ekimia te. Mais un jour akolanda mama na bonzambe. Pona ana za mwana na nga kolanda kaka, un jour bo mona ka pa fali bando yembela ne ka nzambe. Ndenge mwana na biso busu Carlito ayaka yepa ko yaka malembe boso comprendre en tout cas la bananga ko tika bino donc prophétie et salami en tout cas chef il faut nzambe kaka a utiliser ka ninga utilisaka yo et puis nanu ko répondre bisoté parce que prophétie ezaki ya yo chef il faut moi je lance dans autre la ba émission na yo nazana besoin ko yebisa biso est-ce que prophétie na yo ekokisami Nzamba lobi na oni c'était ekokisami ou bien ekokisami te papa limi ae tale la biso likambo il faut chef ifonge apesa ki prophétie oyo abandeki ko gangela e penza abande ko gangela lokola papa gangela mona ne so azo sala mabi azwa ki autorité makasi yango to lito yeba aya ko yebisa biso prophétie yango eza yango nde ekokisami ou bien ezali yango te. Et puis en tout cas bandi konanga tokoya na oya sutoya ko solo la bien vraiment bon ndenge Jaël aza ko finga ba insanité en tout cas bala combien a sengeli ngo ba pardon et comme exagéré et puis tokocha soki lobeso soki nani musicien wana ndenge a expliquer comment ba musicien ba envoutaka bato. Alors en tout cas nzamba sunga ngai ti na kota na mvutuma wana te yango nazalaka ni Gaulois ni Warrior ni Kofifi ni Kosindi
ni qui que ce soit nazakaka na Yesu. Vraiment botika la malam, likez l'émission s'il vous plaît, partagez, on est ensemble. Je suis de retour dans London. Bisous à tout le monde, bye bye.